ezalaka rendez-vous d'excellence oyo esangisaka mbonda ekolo na bino bandeko oyo bopesaka biso confiance na fidélité. Mbote Congo Kinshasa, mbote Congo Brazzaville, mbote ba diaspora partout bisika bozali mpona kolanda mbonda ekolo magazine d'actualité. Avant de fongola édition na biso ya mokwalelo bolanda nanu ba sommaire boyebake mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo auti koza mobange na ba honneur kuna na Tchad suite ya misala kitoko oyo asalaki kuna pe bokozwa élément oyo ba gouverneur et ba province ebele bazalaki na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po bazwa idéologie oyo ko permettre bango ba kumbela masolo avec impact na idéologie pe bokona élément oyo ba wazalendo bazana kanda contre Paul Kagame ma propos oyo auti ko ba keye as après ya kobunda contre la République démocratique du Congo. Mbote lisusu pona yebi ke bozali ebele botala ndenge tofongoli édition na biso na élément oyo boyebake la République ya Tchad mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambamaki na ba honneur ya makasi pe aza élevé na titre honorifique moko ya likolo kuna to na élément oyo na ba détail ya makasi. Ndeko ya Congo bondi melangai ke akitaki na 18h45 Yenani, les médiateurs, facilitateurs, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, akitaki na jamenapo, amona yemoko, mbuma ya misala kitoko oyo, autaki kosala ya processus ya paix. Visite moko ya 24 heures oyo, ezana elembo ya bolingo pe, ya renforcement ya bondeko, entre République démocratique du Congo na Tchad. Kokita na ye na avion, mokozi ya mboka ayamamaki kitoko na comité d'accueil oyo ezalaki na ba officiel tchadien na ba congolais ebele pe na premier ministre tchadien. Alors madame, ça va? Ça va bien? Ça va bien. Ah, ça va? Après quelques heures, il y a Koko Manaye, le chef de l'État, la délégation Oyo Bazalaki ko accompagné bakende ki dépendait parti na palais présidentiel tchadien. Kuna mutu ako sabilote dîner d'état ezalaki réservé pour na honneur ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na président Mahamat Idriss Déby. Soirée moko ya kitoko oyo le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki élevé na dignité ya Grand Croix des Nationales du Tchad. Décoration oyo ezakola kisake aza vraiment likolo na cadre ya ba ordre honorifique ya Tchad. Na discours na ye, le président Déby a remercié frère na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na action ya munene oyo ausi kosala kuna na Tchad po elakisi ke toza capable ya kozwa ba solution entre biso ba africains na ba problème na biso. Notre transition a été particulière. Elle a été menée dans des conditions exceptionnelles et rien n'était gagné d'avance. Dans un monde où les calculs et les enjeux géostratégiques s'entremêlent, il est rare de trouver des leaders imbus d'une sincérité et d'une humanité profonde. Le président Félix Tshisekedi a été l'un de ceux qui ont eu une compréhension lucide de la situation, avec pour seule intention d'aider le Tchad à se relever. Chers frères, vous avez fait preuve d'une disponibilité sans pareille pour réunir les conditions permettant de conduire à bon port notre transition. Vous avez été
plus qu'un facilitateur. En effet, vous avez été l'âme et le cœur de ces pourparlers. Votre capacité à écouter, à comprendre et à trouver des solutions là où d'autres voyaient des impasses nous a particulièrement marqués. Processus de transition oyo esimaki kitoko na Tchad eza exemple moko ya malamu oyo ekosangisa bamboka ya sous-région Afrique centrale po na bolamu ya population na biso. Na discours ya circonstance na ye, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asepelaki makasi na ba effort ya ba acteur nyonso oyo bakotaki na likambo yango. Cette marque de distinction dont je suis l'objet ce jour me rassure sur la volonté du vouloir vivre collectif des hommes et des femmes de ce pays, peu importe leur divergence d'opinion. Elle incarne aussi l'engagement de la communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEEAC en sigle, à œuvrer sans relâche pour le bien-être de nos peuples et la prospérité de notre région. En acceptant cette décoration, je rends hommage à l'esprit de collaboration et de solidarité qui unit nos nations, ainsi qu'à la détermination de chacun de nous à bâtir un avenir meilleur pour notre continent. Le processus de transition en République du Tchad est un témoignage éloquent de cette solidarité africaine, d'un éveil africain que plus rien ne pourra arrêter. Esengeli boye bake, ba chef l'État oyo bibale ba kozana na entretien moko tête à tête na cérémonie ya signature ya ba accord ebele na cadre ya coopération yango pe biso. Tobetisi kaka mbonda. Tosikala kala kuna na Tchad boye bake ba pona ki ye azala facilitateur ya komema processus oyo e kokotisa kimia na Tchad asalaki yango kitoko. Mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azape déjà na Tchad mais tola nana nu ndenge nini babale ko sala préparatif ya koyamba kuna avec impact na idéologie. Neko ya Congo bondi melanga ike bayebi déjà po na misala kitoko ausi ko sala na mboka Tchad lokola facilitateur na processus ya transition kuna. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo baza kozela ye na Jamena kuna na Tchad na cadre ya visite d'état. Ba activité ebele eza komilegela makuna lokola pe masolo oyo toyebi akobeta nzoto na nzoto na homologue na ye président Mahamat Idriss Derby. Eza na ba honneur oyo bazalaki kobongisa nyonso kaka po na ko reconnaître musala kitoko oyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo auti kosala kuna ya ba processus ya transition oyo esalaki ke organisation ba élection présidentielle transparente pe ya kimia ezala kuna. La ville de Djamena est dans l'effervescence. Elle est d'ailleurs colorée aux couleurs du drapeau de la République démocratique du Congo dans l'attente de l'arrivée du médiateur, l'homme par qui la paix est revenue ici au Tchad, avec comme couronnement un processus électoral transparent qui a conduit à l'élection du président Mahamat Idriss Déby. Interrogée par nos soins, la population de Djamena, évaluée à près d'1 million d'habitants, attend avec impatience dire merci. Merci à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme par qui la paix est revenue ici au Tchad après une crise politique difficile. Ah oui, ya baninga ba processus ekei kitoko et bongo ya biso toza koyeba te batu oyo bazalaki désigné pona koluka kimia ekota la partie est ya RD Congo lokola ndeko Joao Lourenço président Angola tilelo kakali keneli zonga mais nyonso kifofola toyebi te nini vraiment ezali ko bloquer ba processus ya kimia République démocratique du Congo yango pe biso. Un vrai leader au Azala Vision Malamu pour la République démocratique du Congo dans le domaine surtout. Et Sengeli Alek Alibosi à caméra à Monda Écolo magazine d'actualité pour Ala qui s'est réellement que Azala Vision Malamu population va découvrir qui toque.
Congolais, Congolaises, Yomutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine Bonda ya Ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya koya exposer ba vision na bino pona bolamu ya Ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso, po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine Bonda ya Ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso, parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. To abordaka basi genio solo kola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basi je mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Vous pensez que bien sûr, hein, pour la mine, parce que nous tournons Azali au départ, Azali na droit, hein, il y a principes fondamentaux, Azali na droit, il y a des vrais fondamentaux en tant qu'être humain. Le développement ils ont constaté Azali au sommet du pays. En plus, Azali ma représentant ya Kwango. Oyo bandima, oyo bazwaka pouvoir, bazongi na ba village, ba keye ba pesi bango pouvoir bota na ndenge to soufa. Tangu na tali dégâts au moto de salaki, nazako obligé na la moto ne kutaki wapi. Ndenge kaka bozali komona, bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Partout c'est quand la commune na bino. Numéro na biso zali yangwana yaka benga biso to koyamba yo to za tatu solo na bino. Chaque le 24 juin, et la journée à ma pêcheur à la Kinshasa, chef de l'État Félix Antoine Sekedi Chilombo Azaki na Kiko Lepo, na kota la site au Sekedi Ezala pour la permettre à ma pêcheur, base à la courage à cause la pêche qui toko avec impact et idéologie sur l'élément au signé Benjamin Kilunga na Papi Mateka. Oh Moussou. Mwana ya Congo boye bake ndenge ezalaka kaka na bamvula nyoso awa na République démocratique du Congo depuis 1967. Mbisi ya mai oyo presque ebele ya batu basepelaka nango esalake date ya le 24 juin célébration moko ya kitoko esalemaka na cadre ya journée moko ya bapêcheur. Awa na ville province ya Kinshasa 57e édition oyo ebetamaki kitoko na commune ya Nsele mingi na cité des pêcheurs kuna na Kinkole et surtout que kuna nde weze ya munene ya bambisa mai ezalaka et en plus ezala esika moko ya munene eza kobongama malgré eumeli pona ba inondation oyo eute kosalema ndenge mai emataki makasi. Kotala importance ya pêche na pisciculture, mokozi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki temps ya koprofite na occasion wana po azala visite na site wana ya Kikole. Ayamamaki kitoko epa ya ministre ya pêche na élevage na autorité municipale ya commune ya Nsele, mwana mboka Franck Mbozola Meso na association des pêcheurs. Les chefs de l'État sur le terrain amonaki yemoko site wana ndenge etikala po eza esika oyo eko contribuer mingi na pêche. La chambre froide nouvellement installée a été endommagée. Un groupe électrogène nouvellement installé a été endommagé. Tous les bureaux ont été endommagés, les meubles endommagés. Donc c'est ce qui a fait traîner l'inauguration. Si vous regardez bien, il y a un bureau, il y a un entrepôt, il y a une chambre froide, il y a le pavillon, il y a un bloc sanitaire. L'ouverture d'une route qui mène directement vers le site. Et puis refaire ce qui a été endommagé par l'inondation. Le chef de l'État, dans son programme de 6 piliers, il fait de pêche et l'élevage des métiers très importants pour la population congolaise. Parce que vous savez que la pêche et l'élevage contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et le chef de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azamiki ko compter la projet oyo esima kitoko pe apesi ba ferme instruction po musala esila na lombango. Pour na kopesa ba courage na ba pêcheur
bakani kokabola bango ba matériel ya pêche po basala misala kitoko. Donc le pêcheur sache bien que le chef de l'État les considère et que le président de la République est avec eux. C'est pourquoi, je l'ai dit tout à l'heure, la semaine prochaine, nous allons distribuer les matériels de pêche de Ventra, piscicole, ici à Kinshasa et à Kisangani, au nom du chef de l'État, pour encourager les pêcheurs et les pisciculteurs. Et Sengeli Bake, attaque toza koliaka ba Thompson, ya ba formol o ezako utaka na ba mboka ya ba paya. Soki kaka ba décideur bazui esprit ya kosa maele na ba ebale na biso et ko permettre tolia ba mbisi ya fresh ya kitoko pe na mystique ya fourmi to kozala pe capable ya koleisa ba mboka misusu ya ba paya. Dossier oyo ezako senga kaka volonté ya ba konzi et non ba raisonnaire yango pe biso. To betisi kaka mbonda. Bango bazali ba champion na masolo au état social à la République démocratique du Congo ezali bongo Fondation Jonathan Sangu à travers FJS devise balobi que ceux qui ont contribué na 500 fois congolais à pamba par jour et qu'on permettre que la fin de l'année yona libota na bo sepela qui top contrôle d'un élément au signé Wilfried Samba. Ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamuka po omona misala kitoko Fondation Jonathan Sangu aza kosala à travers ba service na ebele oyo eza na kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sangu à travers FJS devise na 500 fois ya pamba par jour et kosala ke na suka ya mvula yona libota na mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sangu ba fete kitoko vula oyo euti kosila nde biso ba mama to sepela ki to sadere na kati to komi ko pesa mbongo chaque jour nde moto na moto ndenge ya sepela ko pesa avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele mutu omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebombama ya mwa mingi réunion oyo ya fondation mpona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko yango ngai mpe nabakinga mpe fona meka nga mpe nakota yango nakoti nde namoni ekende bien ebongo na cadre ya baformation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemite mususu azate biso nde to bana ya Congo yo nanga tokosala ke tozala bien. Tangu tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sangu pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba Fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais Fondation Jonathan Sangu congolais andimi yo avec impact na idéologie yeba ke misala na yo emonani Président Djibouti a été continué à présider la chambre basse du Parlement na bango pour akutana la chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na esprit ya koluka République démocratique du Congo et soutenir bango la poste ya président de la Commission de l'Union africaine. Comment allez-vous? Mwana Congo boye bake ndenge kaka boza komona na ba video oyo eza la cadre ya mission moko oyo moka lokola Djibouti ausi kotinda président ya chambre ya basse ya parlement na bango po a sollicité la République démocratique du Congo soutien ya candidature na ye po acha mutu mingi akoma président ya commission ya Union africaine. Envoyé spécial ya président djiboutien azalaki conduit et par le chef de l'État à travers un représentant ya Félix Tshisekedi Tshilombo et salike
apesa mokonzi ya mboka message oyo euti epa homologue na ye. Le président m'a confié cette mission plus particulièrement auprès du président de la République de la RDC, monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi, parce que les relations particulières qu'ils entretiennent, c'est pour que la RDC puisse soutenir la candidature de notre candidat. Et nous sommes très heureux de l'accueil qui nous a été réservé aujourd'hui et de l'honneur que le président, pour le temps qu'il a donné de me recevoir. Je suis très content et je suis vraiment heureux d'être ici et que le séjour se passe dans de très bonnes conditions. Élection à président et commission, il y a l'Union africaine et ça étape moko importante. Il y a mise en place, il y a ma réforme locale. Kokiti sa nombre, il y a ma commissaire. Ko améliorer pe musala et comme kitoko surtout ya ko luka kimia et kota partout awa na Afrique. Na cadre rappel boye bake Union africaine et ça na 54 états membres yango toko senga nyonso elega kitoko avec impact na idéologie yango bebiso. Tobetisi kakambunda. Mbala liboso conseil patriotique et complètement en la République démocratique du Congo, précisément la ville province ya Kinshasa. Et que nous avons le 29 juin 2024 na Emmanuel Church au Ezali la commune ya Mongafula avec la chantre de l'Éternel Maman Christine Ouema, donc il est surtout au livre vraiment que Oyembe la mboka na au Congo na ndenge ya ba chrétien zala wana et que za area 15 pour permettre que mission surtout kitamoli mosatu akota mastro au Italie République démocratique du Congo dans un élément au signé Benjamin Kilunga. Makabola bisote. Shalom peuple de Dieu, shalom chers compatriotes. Ngai maman Martine Wama, moi c'est le pasteur Yves Wama, oyo ayembaka ba chanson patriotique. Nazo bengisa bino le 29 juin oyo, le 29 juin na église Emmanuel Church. Na 15h tozo banda concert na biso patriotique. En tout cas boye le monde ndenge Bible lobi na biso priez pour votre nation car votre bonheur en dépend. Yango nde tokosala le 29 juin. Tokosala tokobondela mpona mboka na biso. Tokosambela tokolela nzambe na nzela banzembo ba chanson patriotique oyo na Congo ezala lango te. Donc eza premier concert patriotique oyo ekozala na Congo oyo ekosalama na Congo. Yango na bengisi bino ba Congolais nyonso ozala na Bukavu na Goma ozala na Kisangani ozala na Bandundu ozala na Bakongo ozala na Équateur boya tokumisa nzambe le 29 juin. Bible lobi na biso priez pour votre nation car votre bonheur en dépend. Entrée ezanango ofele, entrée gratuite nde baloba na français. Biso tobenga entrée ofele. Tobengisi bino boya tokumisa nzambe elongo. Église Emmanuel Ezawad ezali na Mongafula na arrêt commune car so comme na arrêt commune au comité l'église en face ya station Engen oza na arrêt commune nzamba pambola bino mutu nyonso akotama kolola e na mukola concert apambolama na kombo na Yesu. Ma gouverneur ya sika bauta iko kutana na le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na cadre ya prise de contact de paix kozwa ba instruction oyo eko permettre basala misala moko kitoko na vision que la programme ya mokonzi ya mboka to na élément au signé Wilfried Samba. Neko ya Congo boye bake depuis bauti ko voter bango na ba assemblée provinciale na bango pe baza déjà investi na ordonnance présidentielle. Ba gouverneur na ba vice-gouverneur ba province bayaki kokutana na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo beaucoup plus ezalaki po bazwa ba orientation ya sika selon vision la programme oyo asala ngo po na ko permettre basala mosala la même morale bondi melanga ike bakumbamaki epa ya mokonzi ya mboka na nzela ya VP ya intérieur mwana mboka Jacquemain Chabani. Ba représentant chef de l'État oyo ya ba province bazwaki ba stratégie ebele ya kosala po mboka ekende liboso bino moko boyoka doyen pe porte-parole na bango mwana mboka Jacques Kabula ndenge nini abetaki mbonda
ya kokota rapidement na mosala. Oui, nous venons d'être reçus par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Comme vous le savez, nous sommes gouverneurs des provinces, nouvellement élus et investis par ordonnance présidentielle. Et c'est la première fois que nous venons le voir, premièrement pour présenter les civilités en tant que gouverneur de province, mais plus pour avoir des instructions en ce qui concerne sa vision, en ce qui concerne le programme qu'il a, et nous en tant que ses représentants en province, et donc il était important que nous puissions être fixés. Et les instructions ont été données claires. Le chef de l'État voudrait voir des gouverneurs qui répondent à sa vision et des chefs de l'État qui est plutôt des gouverneurs qui sont sur terrain et non dans des bureaux. Et donc nous allons appliquer cette instruction d'être proche de notre population afin de donner des solutions aux problèmes qui caractérisent notre société. Et Sengeli Boebake, Bazakaka jusque-là, 11 sur 26 provinces de Bazalaki présent. La première réunion, il y a prise de contact. Bamisusu, Bazako Zela, processus, il y a investisseur la bango, Nenge Kaka constitution en Moka, et Zako Senga Ngobe Biso. Betisika Kambonda. La cadre a célébré 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Mon bangal la culte spécial est prévu dimanche le 30 juin 2024 dans la communauté Cité de Paix, Temple de Paix, où est la première rue limitée dans l'élément au parce que le conseil va de 8h à 11h30. Oui, voici, le cheval est équipé les jours de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Nayango, RDC, Kinshasa, Telema, Ponatina Congo, Ponakimia Congo, Elongo, na communauté Cité de Paix, et Kambami, na couple apostolique, et ambassadeur de la paix, Mirai et Serge Lukanga. Et Bongisi, Lissana Monene, Pona Losambo, c'est 30 juin 2024, de 8h juste à 11h30. Mamana Likambo. Parler debout congolais. C'est la première phrase qui commence avec notre hymne national. Nous voulons décortiquer cela à la lumière de la parole de Dieu. Debout Congolais. Il est temps que les Congolais se mettent debout. Il est temps que les chrétiens se mettent debout. Il est temps que nous restions debout. Hey, Yambala Oyo. Tokobelela nde nzambe yambala oyo congolais telema papa telema mama telema yaka na mokola yenga oyo na temple de paix. Nous situons à la première rue Limete Funa à l'arrêt Hydro pour référence derrière l'église Cité de Paix. Elongo nde tokolonga na mabolongo na se yaka. Bapopo oyo Paul Kagame awuti kolobake aza prêt à rebondisa République démocratique du Congo bondi melanga ke et pesi ba wazele no kanda ma BP bandini vraiment ko répondre violemment dans élément au signé Papi Mateka. Mwana Congo boyo kamaloba oyo tokoti kalaka jamais kondima ata 1 cm ya mabele na biso ekene na maboko ya banguna pe maloba oyo Paul Kagame auta koloba ekobangisa biso te po tosi tomesana na bateatre wana yango nde ezalaki maloba oyo bawazalendo bauti koloba surtout ke baza peza na ligne de front po na kobulisa badongolo biso oyo ya Kagame po yende aza vraiment agresseur principal ya République démocratique du Congo. Koyoka maloba na ye ya koloba ke aza prêt à kobulisa République démocratique du Congo, ba jeune patriote congolais ba répondre ye boye. Toza ba faible te pe eza atana eloko moko te oyo eza kopekisa biso po tokota kuna na Rwanda. Toza kobanga ba intimidation na yo te et surtout eza vraiment oyo eza ko provoquer biso keba po okomona biso na nzela na yo wana nde maloba oyo balobeli Paul Kagame. Mnajua mission yetu? Mission yetu ni ngapi? Nous avons une seule mission, celle de combattre l'ennemi. Et notre ennemi c'est M23, c'est le Rwanda. Nul n'ignore qui est ce Kagame qui est notre ennemi. Ils doivent savoir que nous ne sommes pas des idiots. La Bible dit, maudit tout celui qui franchit la limite de son voisin. Et Sengeli Boebake, Langonga Oyo, ba volontaire Oyo bandimi ko défendre la patrie, et longo na FRDC, ba koti si lisusu esprit na ndenge boko ya mabe po na ko frapper ba M23 na ba RDF na ba territoire lokola ya Masisi Escapi bazaki ebele.
kutu weekend oyo euti koleka bondimela ngai ke babotoli ba place ebele oyo banguna bazalaki esengeli boyeba ke ennemi akoti déjà débandade totale kutu bakomi koboka babombe na désordre bisika oyo population civile bazali mais FRDC la bawazalendo baza déterminé ya kosila na bango na ndenge moko alibele yango mpe biso tofuli bango kaka mokakoswa pe tobetisi kaka mbonda tala ndenge tokomi na suka édition na biso ya mokwalelo me tokokabwa na bote sapu otato sala bino barappel ya batitre boyebake mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo auti kozwa mobange na bahonneur na Tchad suite ya misala kitoko oyo asalaki kuna mpe bolandaki élément oyo bagouverneur ba province ebele bazalaki liboso ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpo na kozwa idéologie ekopermettre bango bakumbela vision to mpe programme ya sika ya mokonzi ya mboka mpe bolandaki élément oyo bawazalendo baza na kanda contre Paul Kagame na propos auta kolobake azali prêt ya kobundisa République démocratique du Congo. Awa nde na boucler complètement édition mokwalelo onga Alain Deo la kumbelaki yango avec impact na idéologie et surtout que nayebi ke ezaka devant pour la mission kosala nyonso memelo ma actualité moko ekopermettre ke boyeba nini ezotambwisama na kati ya mboka na biso Congo mais boyeba ke nsima ya caméra mosala kitoko ya mwana mboka Wilfried Samba édition estima mesika papi mateka pe réalisation montage ya l'ingénieur Igrida Mateta mère ezaka toujours préférable pe estenga makasi komona bino à tout moment tangu vous avez s'abonner et belé la chaîne YouTube la biso mona école officielle pour permettre à biso tout ça fait avantage makasi na zela YouTube ba activité la bino ba problème na ndenge bo benga biso to continue ba caméraman ba ko filmer ngo pe école kala ba primoko o ko zala aborder ba surtout ba sport publicitaire la bino vous pouvez avoir confiance et permettre que biso bino tout temps vous la même morale en tout cas tout la prochaine maso collé sous à Zomité je vous aime beaucoup plus bye.